Boya via récemment on a écouté là il pas concernant Aïcha Koko donc na moni via Leli na passe na habité sur la vidéo sur tout ce qui s'est passé sur internet ba conseiller makambo alongola bazema ba producteur ndengazo botate tout qui a créé ma trouble inutile on a le bango bisonné bâti c'est au créant 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 biso ba théâtre to comme le loko moko ngala na ko tia biso ba théâtre parce que ba journaliste belé so benga ba so na ba c'était baga yo ba kana biso bino moko ba théâtre bo benga ka biso pour ba jota kinga ntala 7e boy ça tala 7e boy tala ah ba fanatique voilà ba libo tapé ba fanatique ozomon biso ne photo éduquer ba c'est ça yango eloko te koloba boza sous éducateur de masse masse ndé comment éduquer bino voilà. Le buzz qu'est-ce qui se passe entre maman nangai merci ça on va les nzambe maman Bijou na maman Viviane. Bienvenue sur Dada International Télévision, votre chaîne d'excellence. Je suis là, moi, votre humble servante. La femme a plusieurs options Dada International. La bisou est belé, n'a pas abonné, nion sur Dada International. Merci beaucoup, n'a pas sur vos services confiance de loin tout comme de près. Merci beaucoup, n'a pas compagnon, nion sur Dada International. Derrière la caméra, c'est Willy Ngobo, Ngobs. Donc, merci à René Kabassé de Bruxelles, mon ami, mon pote, le nécessaire RK. Merci à toi, merci à Aimé Kunku, à Sam Kunku en direct de London, Nathalie Capitao, ma copine, ma jumelle en direct de London, pourquoi pas, à toi Nana Tendombele, na Toulouse, la maman de plusieurs. Je suis aujourd'hui avec la star, l'artiste, elle a toujours été la nôtre, à tout moment tous allons a besoin d'aller vraiment à hésiter. Elle s'appelle 7e Bagarre. C'est avec elle qu'on aura le temps de décortiquer cette émission sur Dada International TV. C'est votre émission Congo Liboso. Avec Congo Liboso, tu vas parce que Congo, ils ont besoin de Moutounion. Ils ont mécaniciens, peintres, artistes et comédiens, musiciens. Moutounion, ils ont un souci à Mbokanae, ils ont un souci à Congo pour eux tenir Liboso. Tu vas nous camper que sous le à travers l'émission. Willy, c'est tout le bandé moko. Au fond, on a déjà mon invité. Bonjour, 7e Bagarre. Bonjour, ma fille. Bonne. Oui, Nangol, ça va. Namono kitinda mbwe. Au régime kara. Régime te, kola na hôpital ko lam krozo nganda kutongo e ba isagat. Ah bon? Ba fatigue wana donc oza toujours stressé donc. Na hôpital ko sani. Moi leki no aza na hôpital. Ah bon? C'est quoi ndengeni? Ah, c'est quoi ça va? Bah, c'est la opération. Et le docteur, et les cas qui n'ont bien. Parce que le docteur Farah, la maladie a mis balise avec la katia kiango à Kangi. Si vous faites ça, 10 jours pour bien en hôpital, parce que ça, les 10 jours, et ça, le cas 8 jours, on a comme Koyoka sous. Ok. Et les réformes kiango, bongisi, balongoli, deuxième année de Tikala Kiwana, et ça va. Ça va, Seigneur. C'est la race comme bien. Nous avons massacré le beaucoup, donc l'autobimasco en hôpital, donc voilà. Maman, merci beaucoup. Tous en émission avec ce Congo Liboso. J'espère que Bissonio soit tous en associé à Mboka, tous en associé à Mboka na Bisso et Kende Liboso. Artiste et comédien na Congo Liboso. Apport na bango cause à la nini. L'artiste et comédien na Congo. Pour na Congo Kende Liboso. Pour na Congo Kende Liboso Bisso artiste. Pour Bisso ne te transmettre un message à la population. Ce qui m'a besoin d'un beau Bisso de te lancer un message à la population et il connu ni tout pour ça l'année il connu tout pour ça la tête. Donc Bisso artiste tout ça on a pour ma cambébélé pour na protéger Congo na Bisso pour na protéger ma botte au état on soit dans ignorance donc il bello ko songolo pa kalaté donc c'est grâce à nous à cause à la bako directement message ou les calibanda à Moka ou bien quelque part donc voilà. Ok. Est-ce que les lots comédiens bako za fier il y a comme benga ba éducateur de masse par rapport à tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux concernant artistes et comédiens? Oui, to cause à la fière
Tous allons qui fiers que nous sommes d'éducateurs de masse, mais si quoi tous sous fierté. Ok. Oui. On a une sincérité d'ailleurs. Vous êtes sous fierté pourquoi? Sous fierté parce que tout le monde sait ma Cameroun fanatique na biso population au bisto dikaka. Ok. Baza sous content ou contente na bisoté. C'est ça. Donc voilà, tout comme décevoir bango. Biso tout comme le la bango bango comme le la biso. Ok. Donc tout ça l'échange quoi. Donc voilà on a biso les sous-soutés. Donc on biso tout éduquer population comme qu'on éduquer biso. Ok. Donc personne ne salama passe dans son. Ok. Donc voilà. Maybe qui vous a tout sambilaka. Oui. Pasteur Yaliloba. Prophète Konde. Voilà. Prophète Konde Yaliloba. Na pe simbote. Na maman Safala. Ok, madame Maman Safala. Ok, to pe. Aza muswahili ok, donc il va kombola biso. Maman Safala. Aya za mongo ah, aza ka ba côté wana. Donc ka ba noko. To benda ka ndenge moko. Voilà, to landa ki vidéo moko eleka ki na circulation ya pasteur Lifoko du ciel o ya lobi ke olinga Branham koleka Jésus-Christ de Nazareth. Tant que chrétien, tant qu'on a une vidéo à Bongo, au milieu de la Kineni. Et quand même, pasteur, il faut du ciel. Oui. Au moni, tout comme une attente de la fin. Au moni, nakala, tu vas croire ming na basal na biso. Tous allá qui pasteur sera le bien et l'eau boye, au qui est directement. Surtout biso ba maman. Tous allá qui au vent nanda ku pasteur sera biso l'eau boye, au comme bali non nanda ku, au pasteur. Oui, pasteur, pour ce moment, le pasteur a déjà demi-dieu. Le pasteur comme déjà demi-nzambe na yo. Donc, aux autres, pasteur ma casque le canard mobile na yo. Ce que tellement que tout le monde est idole, ba pasteur na biso, ba pasteur wana sko ba conduire biso na ba erreur rebelle. Ba conduire biso na makambo rebelle ya mabe. Aux autres monde ba mabala ba tumuso kufa. C'est ça. Aux autres monde ba bana misusu makanga ba fazer. Bana misusu ba fazer. Bana misusu ba si ba boma bana na mabumu partir à pasteur que non mobile wana so ko boti na ye mona na ko bloquer fi na yo tout ça. Donc tout le monde a makambo belé tant mususu le bazo na kana ba réseaux sociaux que moi si oya bota raté mais a bota raté sur base de quoi? C'est ça mususu akuta na kana mosali mo ba libne so bot na minute oh tel problème boy comme l'autre la prophétie à lokuta oh bisto ba neko kanga tango wana na kala donc et même biso na ba erreur belé donc ndenge mosali na nzambe ndenga lobi soki vraiment ba aza mosali na nzambe ya solo il faut ayeba eloko nini oya koloba na télévision eloko nini oyo ko éduquer population donc ngana koloba ke selon yendenga lobeli makambo na ye mais ba lobi ne juge point mon attaque chrétienne ne juge point mais na kotima mukene likambo na ye pona nini to ba ndenge na to lobango to ba fanatique na bango. C'est ça parce que si le les appelle na batu oyo ainsi dit pasteur bango ba voilà bango bandimi ozo mon toujours mon ba pasteur mususu c'est ça ba pasteur mususu toujours mon yango mon pasteur boye andimi na ye asala eloko moko boye po mona ke tangu balobaka na biso moninga ere mona zonga pa edingwe ere moko ngana zonga ere moko tinga na zonga mingi pa edingwe edingwe le kaka na réseaux sociaux ba période moko boye alobi ke no basana nzambe bena ko tanga makombo na bango ba ko kisi pa na ngai OK pa yinda kana Congo awe yinda kama kazi ba pasteur bakenda ko luka ebele ba pasteur bana luka ya tchana se oyo bazalina ba nyongole ba ke ko futa c'est ça ozomona wani ba banga kinenge dingo lekaki na télévision bige non aya dénoncer bango ko ba yebi ke dinga pesa bango ba mouchoir de tête ba mouchoir ya ba kao voilà ozomona pesa bango ba nini tout ça ba biloko belé biso teme ba fanatique ba na biso o moni ka ke po aucune église faut ka po ba mona ke milimu mabe bimio faut ba boire le foulard okoya mais nzoka neza ba kisi mo bo ya mikie o ba basala tellement que tozala qui na bleu tu vas comprendre le côté aux monde mais si côté ma que to komina ki bonzambe to comme comprendre makambo lelo et mo ki lelo ngona zo mona ngoza mabe mais e moko peza bien aux monde et fongola pe miso et fongola pe miso so miso ngo linge fongola ngona ndenga malama so fongola ndenga mabe mwana na ngai na kosa yote bana génération na bino boy ba ko kusaka ba 30 ans te ba 40 ans te ba 50 ans te ba ko kufaka ba ko mona ka ba koko na ba kokololo na bango te Comment kilezo kende mabe na kozonga ka sima muke na ba pasteur wana ba pasteur tant bazo obengisa biso na ba etando na bango bazo te ya biso to moni ke non pasteur azo te ya biso un vrai pasteur qui se respecte to ba non mona ba pasteur musina rotanga ba kombo te a robelela na kati ya radio to tala ngona ba télévision o mono cheko po chemai wa ku denilesi tenga ta inkombo te nga ntangeli OK
au moins na cheko po bibo na télévision et moi ndima na yeke mankiona c'est-à-dire ndike zaki le balokuta mankiona bakisi ndima donc au monique allemand qui mais ce n'est pas bien ça qui manque mais na qui manque na combien au bana nzambe combien ba kufa na kata ignorance aux hommes quelque part aux hommes qui va passer belé ba qui na lolenga diable tout le monde va passer belé ba no ta ba boko na nzela ba kota na ba vie ya losambo ce sont des magiciens aux hommes ale biso siko o kenda o zili bumuna o pesi mosala nzambe on a confiance que wana mosala nzambe njoka ne yo mona lo tanga nzambe o ebite nzambe nini o ya zo belela yo monika ka pasteur wana bela ko nzambe ba zili bumuna o pasimbi o yebi ba cérémonie na mwana na monde na monga ténèbre bazo mona onde ba simbi o libumu de ba sala ba cérémonie nyo soto wana toi tu vois que no mosala nzambe bazo masenga zo pakelanga wuli le livre que mosala nzambe simbi nga zo pakelanga wuli na elongi zo wendre ngai mais diable azo là tu so ba biloko moko donc on mona ko juste donc ba mona après un mois 2 mois sur pasteur na comprendre te mobana nga ko mona nga lokola niao mobana nga ko mona nga lokola mpuku mobana nga na esi ma société parce que to zana ba kondimela moko bondi kondimela moko ba pasteur ezanga tina c'est ça yango na lobaka mingi na bandeko na nga mingi o to yamba ito yamba penza Yesu na bosolo vraiment tokeba na distraction distraction emema biso na banzela mabete toyeba eloko nini mosala na nzambe tanga yepa kolinga pete kobenga mosala na nzambe par sentiment on nda kuna na blocage te mama frère blocage te yo moko nzambe apesi yo maloba ya koloba likolo na yo mpona makambo ya malamu ekoma na ndako na yo mosala nzambe wana fingaka alobaka mpe makambo mabe sepelisa alobaka mpe makambo mabe sepelisaka mpe nzambe te mais yo wana okobenga parce que ye basali na nzambe ede basali na nzambe basali na nzambe nyonso baya ndenge moko te mais ya de basali na nzambe po mosala nzambe mosu okomemela ndako no boye amemeli blocage ngai naza na mosala nzambe moko avant nakota na liloba aya mpa na ngai aosemela mpo na nga amemeli nga blocage aya kolatisa ngai na fulala rdc na nzoto Kamboka. Tu n'as pas dit ça yo. Non, la vérité. Naïbi. À ça, les langues ba prière moko impossible. Wana yo zone dimelaye. Pour la zone dimelaye. Au monde. Pour la zone dimelaye. Mais tant on a comme comprendre makambo on a comme que non oh zanzambe te. Oh za makambo mususu. Au monde. Donc photo senga nzambe mingi ala kisaka biso ba misu ya molimo ba vision de loin. De autant le ba iloko oyo muto so azoya nango. Azoya nango na ndinga mabeta azoya nango na ndinga malamu. Nzambe balobi to comme l'attente de la fin. Nzambe comme ko bimisa batu nyonso na mpoasa. Oyo sala mabe. Ba bando sala boy. Ni yo se ko bimana mpoasa. Tozo mona ngo ba pasteur ko bimisa banzema mokili. C'est ça. Tozo mona. Pona nini azalaki déjà muto ya mokili. Azalaki déjà muto ya masumu. C'est ça. Muta bongo liwana ye mukolo to souhaiter muto na kufate mais mukolo muto na ko tshaka mutu na se bat ba ko kwata ko pesa na pembeni te parce que nzamba ko sepela te parce que nzambe pas zo sepela te ko batu boni balanda kayo batu boni bandimela kayo omoni defo basa na nzambe na biso Moi, tu ma fanatique de bango ba dad. Daddy. My God. Tu sais ba dad. My God. Daddy na biso. Daddy ya solo c'est Jésus Christ de Nazareth. Amen. Mais tu comment on fait na mobile na yo ozangi kimia. Pasteur a bien fait du mois n'y ko déjà habité comme le 25, to comme le 20. Aina bana ba prophétie. Tala. Faut que ça la vision aigle. Ma pasteur est belle au vivre n'engwana. Attends ba muto comme les 30 les 30 comme sérieux. Ça na bête la vision mon bon mon pas. Ma prophétie bandi ba prière et bandi tout ça. Oh maman il faut action de grâce, il faut bonne bo pas bien non. Ozo kene déjà la fin du mois. On surtout à la fin du mois une bombe au sein de l'autre côté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent makambo na te. On a net nga septembre bagade na boy. Mosa na nzamba ko kosanga. Ah mais non, il faut ça là. Il n'a pas de vérité, il faut ça là. Na ebisio. Pourtant on se mettait ngana yo moko to ba ngam ngamota na fa ponga mona na lekio na nguya. Na ebisio. Oui, ponga mona na lekio na nguya. Ponga mona nzamba la tsanga du jour au jour. Ngana za na ba signe 4 na mutu nyoso nzamba sali fo na ba signe. Nga koza na keska bosi na yoka bolengu na nzoto na ngai. Ato yaki ko bimisanga nde na okete. Parce que mutu nzamba sala za na ba signe na yi. So fani ka muna ka oza ngaka kimelo mo we côté na chambre banda ko bondela
nzambe nga na muto nazaka na kimia nakozanga kimia te eloko nezalisaka kimia nzambe akolakisa yo ezaka te fike kambango bengi pasteur ata moto masumu lokola yo nga yango mona sepelaka mingi na prophète kone Paulo Dominique oye na makambo na yo alabi mama bondela mama azala na kondima nzambe akosala yo moko sikita eza mpona yo moko osambela ndenge bosolo osamba ndenge lokuta te soki osamba ndenge lokuta okopambwama te okomona pe te mais osamba na ndenge solo nzambe akofongolo banzela nzambe akofongolo makambo nakoso te mwana nga nzambe asalaka amen. Alors nous les pasteurs, vous les pasteurs, botika koya distraire biso. Botika koya distraire biso. Ba mabota na biso, ba foyer na biso, bana na biso, ba koti na ba distraction mosusu. Le bana na biso banona na banzela na bino, bo salaka le boso ba fille de nine, o ba makabo sala ba bo créer ba belé, ba kombe belé. Le bana na biso ba ket bandeko na sona ba kewa. Moi éviter loko oh so bi ko zana muta masumu mupagano la position na yo c'est ça botika kwa mbriye biso na makambo bozo yaka na ngoyo oye na ngobo côté distraction côté na distraction tala nzamba ko betaka bino bozo seka boseka makasi parlons na makambo nzamba ndé tolo baboyo bi ki pasteur John lité un peu oui bien asala ba oui azana convocation moko bazoluka bakangise jusque là zoye baté na ebité sokolo ndaki bilili wana zolinga ye ba au juste problème natala ki na TikTok na mone kaka azolakisa nini azolakisa la dame yambaki wana zaki na zemi donc na comprendre que on penza tenga binala na ngona na réseaux sociaux ndene ko la na ngona betia na réseaux sociaux ndene ko la na mobimba azo ko expliquer kaka ndenge bafundi et tout ça donc na tout ni bafundi sur base de quoi il a fait quoi c'est ça problème ni oya lobby makam o c'est important na kata mboka to ko landela ngote et loko muta lobby na télévision azo pesa conseil azo te ya ko convocation misala mabe bazokota na kati ya Congo awa baosala mabe tozomona bango te tozolanda moto aleki na télévision non oza bafutilité atanga ne pe koma mutu te alobaka makambo oyo ye moko batoli na nga nasepelaka mpo ateyaka bien afongolaka bajeune surtout bajeune na biso baye bakoluka te ozomona afongolaka bango bamémoire azolakisa bango faut persévérer moi si faut linga mobali la so mobali azana ngote o changer mobali ngana sebela ndenge ateyaka bato na télévision na ebite lo bomba nzala ya mobali voilà ko bomba mobali lumbu ya mobali bomba ngasala ngai bien ngaba masoki kaka ye na zaparaité na cliquera Nathalie ata émission na sebela ata na sebela na chaîne te ye na s'abonner na ba chaîne belé so na moni OK oui chaîne so mona ebite to na moni kaka na s'abonner pe na aimer si on a commenté mais mon na commenté na aimé na telle émission ozomon voilà alors bakana yi mabete ate ya kabie siko ba pesa convocation pour aller na télévision atika côté so biso lingini kaka bato balobaka babe bango nde basaka na biso ah non où allons-nous tout que de wapi. Voilà, merci beaucoup à Wanyevline Flopsia, la grande dame de Belgique. Bon, ça va ta papa Jacques Eliko, la dit Mabila Madoufa style américain. Merci beaucoup pour la confiance et surtout pour la fidélité. On a toujours la date internationale. 7e bagarre apparition sur maman. Belle-Vie télévision. Apparition sur maman 7e bagarre apparition sur Belle-Vie télévision. Hollandais, porte d'entrée. Voisinage. Voisinage, voilà. Voisinage. Oui, Nazala qui surprise ma petite soeur attend la Benga Kinga. Ok. Oui, attends la Benga Kinga. Non, c'est la première fois. La première fois, oui. Attends la Benga Kinga. J'ai le numéro pas maman Ipela. Elle a PC Bambo Tebele Bisigazali. Donc nous assis quoi quoi que vous avez numéro dans ces gars pour maman Ipela. Mais tout ça on a bien abattu sur le numéro nanga. Atunengate. Atunengate. Atunengatangaza. Te amonaki muta oya ko mala mo ko ba Ipela. Ezala bongo. C'est ça. La rana so abike ba ko kemba mo na zu. Bezanga lola muta ngaso da benga ba mo numéro pe na pesa wana mutu mamo 081 24 26 240. Ya solo wana. Pour abike numéro ya na ngende ko na ngana za ngona mutu. Donc voilà. Na pesa batumbala moko directement. Ya mo temps asa senga numéro pe la na tuna ke logo mususu na bala mo na komeli ba mo na pesi. Donc voilà. Donc tant na mona qui appelle nae pour na saka numéro ni mususu wana tant na moni abenginga
nayebaki te kezaki ye namoni ka numéro moko ya réseau moko na tanga eza te ebenginga na yambi na appel normal nayika mongongo na ye alo yaya nabe o nayiki mamo eza ya nazobenga yo nazoluka numéro nde naozongo te nazongo mpe epela monisa te nga bi aleki na nga naza bien ya naza na filme mona otourne ya oza na filme wana esanga jour oyo ozala libre nazalaki libre te mais tellement que eza mbala liboso leka benginga nayebiseke wi naza libre aux occupations monsieur Tchena na pembeni nayebisi naza libre mais nazalaki libre te tourne otourne biloko ya Kevin Sidney ya mon fils mais nayebike naza libre ozomona abi ok ya nakobenga yo lobi lobi nango abengi te après 2 jours namoni motu moko akomeli ngai na WhatsApp abi Bellevue TV nazi numéro mpe na enregistré tosololi na ye wana alobi ke mama 7e baga okotourne jeudi nga abi ok problème eza te namoni so ye mobela abenga so areconfirme nga yaya nini rôle na yo eza boye motu moko azobenga yo abetelo histoire bien comme ça oyo bateni na yo obema nombre boye ayebisika makambo nyonso to esili naye komona mpe moto aye kobenga ngai donc ye vraiment aotambola vraiment boye moto abengi ngai explike nga rôle na ngai abeti na histoire po explike nga rôle na nga abi rôle na yo eza boye ok nakozala wana chef esili lobi nango naye kokende tournage mpona nakei tournage nakuti bandeko nyonso bazalaki oyo baya elko mama no mpe azalaki top wato napesa bango te ebele nga nazwaki lelo ye azwaki lobi na filme moto biso na kati ye azwaki ya na étoile c'est mec ya nani ya Tirbo na Milo bazalaki donc bato bayambi na bango yo bien malgré c'est la première fois na oh déjà bazalaka kuna bayambi yo ça va bale ya ndaya na baya eliko Jean Blaise Lukanu décor papa JR donc bayambaki ngai sur la Bible mabe bayambaki ngai trop bien donc c'est comme si tokutana déjà na tournage voilà mais les bandes ba tournage mosusu tokutana na biso mais pas bela ezalaki ba liboso donc esalaki nga plaisir quand aussi mosala première gone na biso nanu tokati tolie tomeli bamai esili wana après tokozongela mosala vraiment esalaki nga bien azopesa artiste ou bien acteur valeur na ye respect na ye vraiment en tout cas bongo nde ezalaka donc ozotia moto esika na ye vraiment en tout cas nazalaki vraiment flatté ntango esili namoni ngongango wana nde moma bazelaka wana osilisi tournage mais yaka nanu awa mbongo ye mwa enveloppe soki basaka de enveloppe nga kasi loko lekangamaki boye nakanti basali erreur bakomi ngai défaut nakaboli sikoyo enveloppe yango te mibale boye nayebisi ye nabengi na chef te nyonso de combo tanga na bi mi de combo na tanga kitena moi bi de combo c'est un baga abi mais yayo pas un comédien na tu mais yayo so tanga ba biso on a tali boye paiement ya tournage c'est un baga na tali transport le transport d'enveloppe na bine fongolanga kaote bine na tala ngazo sega abi abi osemaka mosoni bopwani ngabi te masoni te nayebi te ke mpona bino ezalaka boye c'est ça ezali première fois esekisa ngai en tout cas merci beaucoup na famille libota vraiment en tout cas film eleki bayambi bien basepeli na présence na yo présence nanga basepeli nango vraiment en tout cas oyebi ke ntango nazwi yango esili nazwi nakoti na kati ya saki nanga azalaki nanga moke nakoti wana nakumbi yango bien mais bon ntango na nzela nakoti batalaka ya place aye moi natie esili yango mpe Bellevue abimi ake kota jupe na ye kinga mpe wana bimai nakendele abimi boye nayebisi bonga bi nabenge kuti nga bi la patrona abiyeya yanga bongo te ya na nga nga habité aboyango
aboya wana motema moko kama ngabite mboni bisangai ngabi en tout cas merci beaucoup naki na bete bon ngabi meba ko rentrée scolaire aseka bien na yebi sili nakei mona kamatina mliboso na pali alembi na comprendre que fatigue ya tournage ache mutu na nini bana ne wana baye bazomatisa ba nini la matériel babiloko oyo tolela kilela kipe wana bakota na jupe kwa sababu sana restaurant si na lekina kama na sisa ikutu ni avenue na fongoli na zile moko transport na tani oh mais transport au côté monsieur za ba caché na ebisio chérie était bon mais transport côté ça va caché Nata lorsqu'il y a caché. Les règles peut-être tu peux cacher transport. Peut-être que nous allons au caché. Caché. Nata vous allez oh. Là on va voir c'était malade tout. Ma fille, j'ai compris directement. Ngam da bisi la te, ngam mo na bi. Yango yo. Yango balinga ka tenga na ya ba tournage. Pour pas yébike et là on va le ma bati ko zwaka bosa ndako eza fo futa bana leki bazali mba kufa futa en tout cas pardon si vous avez bémoré ezala qui aussi un bagarre ça la tibino on ne qui s'en va tourner page en tout cas c'est nous pardon boti kana sa musala vraiment en tout cas nzamba kopambola pe bino amen autant on a zu caché wana na famille cette nzambe na baki na nzambe vraiment tout cas pambola ye malgré tout ça moto kinanga mais apambola ye c'est ça donc c'est là et belé ko le cas donc voilà sans me flatter c'est ça parce que on a flatter parce que comment on peut sa polémique parce que to comme on a artiste sera jouer pas Bella artiste sera jouer pas SB et comment créer polémique pas SB na tourner yo non tourner mais quand même aux landara ba live na bi que yo aux ala rapena na ligne internet au monde mutu choix jouer pas Bella mutu choix jouer pas SB et comme qu'on crée polémique parce que ça fait vraiment ils sont mo connaît de créer ba polémique banal ba créer ba polémique bino ba artiste mais pourquoi faire ça au monde to ni ngaka to kabola bato wana ce n'est pas bien parce que bato na bazaba na papa moko ba outil groupe moko alors les contre biso to kuti bango tout ça la bien na bango pour nous ce qui est bien pas linga biso bien makasi zati que no so kaboli bango nde ba linga biso su malamu non le contraire on n'a pas ce temps si la vona bi qui na ngambele vindi mais non mon bon c'est mon bon to que si dans mon aux monde si ko comme na mo ba limite mon bon mais moi biso ba to vana bango to yeba exact et suis ka na motema na ye te que pas ben fait tabi bi on na za ya na vraiment et suis ka na motema mais ero to kene quelque part mais ero to la place mais comment quand ba place mais ero to bi tourna mboka mo bo biso malé mais et suis na motema ce n'est pas bien oko kabula batu oko tra ko remplacer batu na c'est ça alors que les gens kabla batu mo boye oyo okuti bango na bandenga lolengi na bango botiki bango sa mama na lolengi na bango yo yaka salam salam na yo kende kamune sili kokei ezate que non sali bo na yo ne mala so sali neti tournage pas Belleville le romona muta sali émission o leki bango o sali bo muta o sali pas SB aleki bango nazo ba te valeur ya ba artiste pas SB o sala la famille bota baza batu moko ozomona suko flatant barola on to flatant na bongo c'est que des mabi ozomona biso mo de tozang sa barola na ba groupe wana c'est ça moi ba benga exact ya kumisa ba mingi intel voilà moi ngana kene pa na exact aya pa na ngai exact non aux artistes un artiste va travailler partout tu vas nous au monde on va major bisadidi tu vas pas producteur belé mais tu vas pas majorité mais tu vas travailler partout à ta major tu vas les amis des majors kuna mais les amis du théâtre pardon mais aux autres monde que attends on a les amis du théâtre mais on ne tourne pas armé lourd c'est ça on ne tourne pas alpha bocole mais éthique beaucoup sous Baremi Kilola mais Gilles Bavon père Panam mais moi je me donne ce film là on a vu 12 ans outil musique tu es solo la qualité en souci quoi quand mina bien solo oh oui dans 12 ans on est comme bakala ezakala ça on est noté ya le noté ezakala outil musique 12 ans internet quand même te bimisa on makasi oh bimisa on makasi outil kala pour makona on peut non kangami Gilles Bavon le kangami personnel voilà
donc totika bamakamwana ozomona ke moto otravaille pas major mais akena pe na bajoti na batoa ozomona et maintenant kabona na ote les contrats écoute ça la bien pour la visibilité na yo c'est ça pour ka bato batala ki o tanga moni okuna na SB OK n'est pas nanité on a ya na famille bota OK n'est pas nani baba kukuté té ninga ozala maître c'est ça nzamba pambola yo ninga ozala oza place oyo nzamba tie yo po nyonso yo kende malamu totika okota ba ranking ba guerre inutile ezo sala bien te même nzamba ko sepela na biso te ozomona en tant que mara na nzambe totika ko créer ma trouble inutile on a ko lobango biso ne artiste to créer eza ba famille bota te eza ba coupe ba coupe bon baza ba na benga mama nani baza ba fanatique voilà ba libota pe baza ba fanatique ozomona biso ne photo éduquer ba on ko éduquer yango eloko uta koloba boza sous éducateur de masse masse nde comme éduquer bino voilà donc et aussi ça biso na valeur bango ba motate makambo bosa eza mabe le contre faut biso ne ba fanatique non makambo oyo bosala eza mabe faut kotika kuluna faut kotika bo sur yo do sala mabe tant ni ko leka na télévision pour éduquer masse tant ni bo to sala na ba bêtise tani yo ko na télévision pour le balken non na mboka na biso ma bozo tambola bien te na mboka na biso c'est en photo za la boye bon la musi président de la république président formala biso président sala boye ça na biso que de bien pour biso pe l'artiste to za l'honorer pour biso l'artiste la modèle ba honorer papa nani Kodi Babylon a bon chose salami boye maman 7e a envie va saler ba honor ngabo c'est la tena pour na kwa sikote mo pesa la ngana lia kana ngango na sala kana ngai na kipe bana na ngai ozomo donc voilà tous à la wana pour na ko éduquer na biso to zaki na kala o mona fanatique abengi abi c'était mbangana na ni film na bina Philipo o bosala ki vie azaki se mec na yo bazala ki yana yo to bazala ki mama na yo film wana tala kitoko ya CD mais ti le tala makati na TikTok ezali tala niveau c'est ki somo ti le film wana etala maka esala kasi ti ezali na mona ko bena na TikTok ngabi oh Philippe na tape ni na ngwa mukio na ngwa gito wa basira na ndo wanolinga bakiloti mingi oh maman la ngai yete kenda kabo basira na kiloti moi jeans nga lobi bon parce que malo bisadi abi oko lata bakolo dani na zo boy na msenga bide ana on so mona ngana yanga te yende kona nga yana nga mwasi na kene zui mama start to badi isa moto bele bisia zani na kene zui dona tourner babina ngana ojo mwana mwasi mwasi ndenge nini likambo nzambe obe ojema mwasi na obosana kozala mama nzamba za lolenge nzamba za mama ozomona mwasi mozobosana o ba pesi na role mona ojema na mwasi na nazomona ndena comme nazana o na ojema na mwasi nazomona mobile ozomona yango na zaso na fandi na senga nzambe toujours merci senga nzambe merci nzaza malamu amen parlons de Philippe na mo que tangi kombo ya via récemment on a écouté là et pas concernant Aïcha Koko non quoi na moni via Leli na passe na habité sur ta live vidéo sur tout ce qui s'est passé sur internet ba conseiller makambo alongola bazema ba producteur ndenga zobota te donc alelaki makambo belé ba lobelaka sur bango na ba makambo nyonso oyo kaka servir tango mona ki vidéo wana ya ndeko na bouti musika esa ki ondenge nini batinde na vidéo na depuis na mutumo depuis poto abina nga ndeka via comme nous ndeka via boni atendeka ngami to sola te comme ndeka via boni nazo mtsena no bien anamoni pour lien koti nda bisina tala lien oyo bongo to sola sima abinga pe na zamona matadi na bien ok merci namoni ba comme via nga etire nga mama na cliquer ba moko na tala nga alibina bepo na ngai to nini sko bangsa kinga alibini nyama bepo na ngai netinga na tala yango na tala moti en tout cas tangu ya zone la ngana zone la noka ki passe moko na motema batu musu bamuna akaba tubuya so boye na banda kuna biso bo comprendre que tu as ba parents tu as responsable to zala ka penza ba responsable
libanda théâtre nde tosalaka babuso bana biso nga nazalaka so na kote kaka na veni nakomba na moko mama mpo nazalaka mpe mtaka buzoba te mais so na kote na veni nakomi mama nabiki te nakota na ndako babenga siko mami donc 7e bagare nanga ntango nazokanga porteur nanga natili 7e bagare libanda kokende kokanisa mabe mpona moninga koloba mabe mpona moninga c'est sa vie kotouche bapoint faible mosusu ezosala moto esala motu pasi bokotouche mo sur base de quoi c'est votre soeur tomoni mpe mingi baboti mpe baboti bakoluna nayebisi yo oboti nani bakomi kolela na mibale moniere balelaka ntongo mingi balela obota mabe obota te mabe moto apesaka bana eza nzambe sara abotaka na age nini sara abotaka na age nini nga na félicitaka ye parce que aza trop fier bana oyo aza nanga bandeko na ebele na ndako bati na biso tokoma kuna kuti bana ebele azobokola abokolaka bana ebele yango monaka nzambe apambolaka toujours nzambe elingi koloba kaka teke no yoka fo obota te bato mosusu nzambe atinda bango babota te bato mosusu nzambe atinda bango babala te yo moto ofandaka ozaka concentre kaka nzambe nabala ata mosu atinda yo bala te aza na mission na ye oyo ayela yo nga neti yango nga nasutukaka mamba libala te mpo nayebi te nzambe abengiselanga nini na mokili ba mosusu ngai amen oza mama malamu ka motema monene nzambe azwa lokumu totémoigne ntango bwana na bomoi ozomona mosi mosusu nzambe atina mokili abike yo nde oza wana okobala te oza na makambo ofo osala omona mosi mosusu abibotelaki avant libala ye te aosala bafere mosusu amosala bafere na ye mosusu omonake aboti te abali bana babota mpe ezoya te ozomona mais il a beaucoup d'argent to éviter koloba na baninga mabe si c'est votre soeur biso bato oyo tokenda kobenga bato na pv kobeta basekra bato mabe totika biloko wana fan fatika la fan eloko mpe eboma théâtre yango wana biso bata théâtre tokomi na eloko moko nga nakotia biso bata théâtre parce que bajournaliste ebele so babenga basola nanga babasete baga yo lobaka na biso bino moko bata théâtre bobengaka biso olobaka zotaki ngani tala 7e boye tala 7e boye tala 7e boye na lisolo moko nabetaki na chaîne ya collègue na bino moko mais bato wana babengi nani collègue na bino wana bayebisi ye oui bayebisi ye en tout cas tomonaka certains bagarre alobaka na baémission tondimi sikoyo ke certains bagarre alobaka makambo ya solo fi yango atunie bondimi mpo na nini babi omoni histoire oyo abeti biso tozali lopango moko place banoko futela kuna na ikelemba bapesa adresse fi moso aza na belgique alobi ngai nazalaki aveni moko na 7e bagarre 7e bagarre na 4 biso na 5 siko na abo naza na belgique abili solo 7e bagarre abeti eza vrai ozoma mpona nini obeti lisolo na yo oyo eza vrai moto amoni mpe ke bango bayaki nzambe azwa lokumu bango nde baya ofilme nga bamoni makabelekaka mpa na nga na ekelema numéro 4 bayaka na bijou la reine émission ya elubu ozie bango engoboti ebi mabelekaka na kuna lopango wana tuna ya kobeta yo lisolo kabetela biso pete ma fille nazangaki place ya kosala émission ya elubu ya kolamba elubu oui tozalaki na bana mwana 12 ans atindaki ye ngobo aya kozwa image toye na bijou la reine na papa Eric baye wana kozwanga émission nayebisi bijou nakoka te mpiaka abi bona zo tosala émission elubu mpo oyeba quelque chose aye wana ovanda ndako ya studio kaka place yango navandi terrasse moko eza wana mobengana ngai nalongola biloko na ngai ngobo bayebi histoire azalaka jour yango parce que ndosfilmaka ngai papa Eric abimisi mbongo asobiba masanga place wana papa Eric mobala bijou mpona de façon ke nasisa émission nanga mpo babengana te na terrasse talaka na yo osala wana terrasse na place mwa moke ezalaki pour vous dire que mutu aza na baétape na vie oyo alekaka nango ntango bino ozoleka na télévision koloba mabe mpo na moninga moto abotaka te moto boya zambe ayebi ndenge apambola lelo nga nayebaki na ozala boye te
comme ni nzambe nde mutu ayebi ndenge nini asalaka nga telema ke naza mwana nzambe nazaka na bakondima na nga ndenge na nga moko boye ngabi te na osuka wa te kolalaka na tapi te na komatala mbeto na kozongaka na mbeto nde na banda kolala na mbeto me nazalaki na famille nazalaki na bandeko tout comprendre bakeno ya grande sœur na nga salaka place moye nakendaki evande pane parce que elle a plus d'argent mais na telema ngabi non il faut na souffrir poza makambo na nga moko oyo nga na milukelaki donc faut na subir yango mpona monaki nzambe azosala funa leka na baétape oyo alors totika makambo ya kolanda bamakambo ya bato totika vie ya kimia makambo surtout bacommentaire wana tala ndenge esali lelo presque olanda live ya presque monaki likolo ya bacommentaire presque mpe asali live wana adéclaré ke abandoselekasi na SBT sikoyo eloko na ngai naloba mpo na ndeko na ngai omoni fanatique balobaka na ye mabe te fanatique baprotégeaka ye mpo lelo fanatique wana eyeba yo eza bango mpo bakoleki osala 7000 fois na télévision so batio kate baotala lokola ndako ezika baosopa mai ezokufa te me yango mpesa bapropre nde ya kopompe te ya kopesa na kantine opesi oyo amati likolo nayebisi yo moto yango soki ezokufa te donc soki moko tayobi ngana koyeba na mokolo nini quel que soit fanatique akomeli mabe na message fanatique alobi no mabe na commentaire yo ko répondre fanatique te nga na lobaka ngo soki ye azalaki ntango nga nasalaka témoignage na nga ntango mosusu bakokufa surtout baseri wana kazaka kobela na binzambe na rate oraté na wana na émission nabo marché wana na Congo promo raf ngendo na pesi mbote mon boss na wanga après oyo ndima na liraté nzambe ngana zobela nzimi ndenge nini azeli ngai te mais yo mo zona ke mama nga fandi pena copine te na ebisi avani ne pe wa mais nga la télévision na liboso na bani était c'est la preuve que vite l'accès na réseaux sociaux et retende et cause la ya malamu et cause ya mabe comme tu na le sepeka tout bamona nga na mabe mais bateau ba consommer biso et mo ba comprendre donc ce que je comprends oki aussi que la fanatique peut répondre dans commentaire te oyoki yango ndiro oyoki te omoni yango ndiro omoni te oleki na yo tourne pas toyeba mpe bango te batoko mpe bakomantaka basalaka bafaux compte asali le compte mabe kapa finga asilisa yo ozono kitoko me abimisi le forme moko boye tala ngai na biso nde bafinga yanga naexplike yo makasi nayebisa yo bato baotala nga bolimbisa ngai nasomba miroir ya molai ya minene ozondima teke nabaluki bolumbu Seigneur Jésus nabaluki est-ce que moto yo afinga boye ndenge nini na continue na commentaire ngo natangi fili nazongi susu nga mele malade pour te dire que fanatique kolanda ye te akoloba oyo alingi koloba akosisi bapeti kovivre nayebisi yo naposa kolia ndasi na nkoti émission nalia non pardon olandela faut kotangaka pe c'est très important baboka mpe bafleur oyo bazali voilà l'essentiel mwa mibale bandimi yoyo ndoki ye mais nakoleka te ote nakofinga nakoleka te abea ndoki nanga ye oyo ekinga bisi wana bi nzambe apambola yo otie mwa nzambe apambola yo sete mbaga yo dio zela nzambe apambola yo nazo continuer voilà c'est ça oleka no te répondre bango parce que bango nde basali yo bango nde batali yo mpo lelo bato mosusu bayeba yo bo soki bango batalaki yo te ngai na yeba yo te ozomona soki bango batalaki ngai te yo olingo oyeba ngai te do makambo ngo donc ezalaka ndenge ok voilà mais lelo oyo bese moko eza makasi qu'est-ce qui se passe entre bamama na ngai nasisanga wayele nzambe mama Bijou na mama Viviane problème eza nini bakomotia bana ntina bapage baposte mwana mama siko ndenge ezoleka na réseaux sociaux wana baza ya kosilika na makasi mama Bijou alekaki mama Viviane mpe alekaki na émission wana oyebi te bakomoposte ti bana mama Bijou na bapage oyo Jérémie alobaka batie na YouTube mpona andimi na ye aza mokala ya porte parole ya
belle vite yango etindi histoire zo bana ne bachango na page ali babanzi makambo bimika ebele ndenge bimaka bato ya théâtre mwana évité Nathalie yango te soki bayi otuna nga faut tindela nga lié Nathalie OK on est bandé na ko défendre OK donc mwana évité yo zara mutu ayu eh mais Nathalie te Nathalie qui nous sauve ma fille Nathalie te mais soki ezali kamba entre ba mi bali basala tout ba bomisa batika ba bêtise batika ba bêtise pe ko fingisa déjà bandi ko fingisa parce que tant on va comment publier bana bongo na Facebook ça honore pas c'est ça et comment on a niveau on a té on a niveau on a té pour que ça la mabe et que ça la penza mabe mabe on a zo de ça la penza mabe pour moi ba musu ko na kambo ba musu ko na kambo et que ça la mabe makasi bande ko na bino ba boza ba camarade na vivien na solano bien bien na solano bien OK donc makambo mbali na kota moto on a bisimo kaka bobungisa pour que soupa bien obligé à renaza kanda bisi ça jabi tumba trois au bunda oh nazolo banu amuza et pas confrère na Yves Patos mon ami je te sais oui Yves Pat eza ekuna abituwa ko bunda bonjour munana oh bazo finga ya za munene ah bon munene za malade za munene pas na munene munene za malade ko ça la casse sport ba tukutu wa mela ba vitamine po ba ya munene bo biso tozoli yango kutu ya fufuka na pondu na matembe aza penda na kanda makasi Kilimanjaro tout ça boy ko bomanga te abudana bala mama na ba pota na yo ebité te na ebité bo bunda te botika bloko wana Viviane ozo ka bijou na zo ba otanga na suba kombo te bazo tanga na ba kombo te oh gana ba bien o mata na ba kombo te tanga na su kombo te po déjà ke likolo te ba otanga na su kombo ah mais ce n'est pas bien comme ça sonité to fin ça na biso vite bana to kotuna ah non 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 to sambwa ndi bozo ebati et ça la biso minene te to sambwa to no pesa ba secret banane c'est ça pas banane to malobeta masola 4 va banane azate exemple na pesa tala neti lobby et puis là tu as un hôpital ba bisi kuna non c'est ma matière ayo akutu ya ulalati moi na zola manikuna na kisi anega na kotka shamba mwenga alali azuka saka bwaki alomoni sapatu alali papa na shamba abili na yena akienda kisi wana webi kute ngana yebiti kana za ulala voilà akuti mwana zo bala fufu abisi abi lomwa na nzala bilo osebele ngebela abitala kuna ayema ka baloli ngemo ka baloli fufu baloli fufu sila kati usumuna c'est ça la famille fanda na bakia mitié wana za malamu makasi abali fufu tie sili wana alongole che biso mi bale ala ina motina kada chambre la mbole ndo ngolali bosse bolieti bosse tu va yebi ngai après de 14h abi la muka ni ngolali bosse bolieti natanga kala bi na kala na mungi wana alongoli mingi na bana abi sengena na alati c'est ça alongoli chemise ni alati sengena tu fanda biso na toleto betima solo et si sur teli bana to fanda ngana to betima solo ya biso mi baleka OK ya mutute to betima solo na ina problème na famille na ngamo pa ya biso moko na expliquer camarade na nga bitela bozo ba telo bi ebi malati na biso na ta problème solo na ndeko na yo solo ozobanga te kilobe bana te vende to ko momona lelo yebi lianza wana olandaki lianzi je crois lianzi o artiste ana wa ko comparer bango na epelaté na na comparer te na lobi kaka ndenge za ba masolo ya kala lianzi akoma ko panza ko ngati wana ba secret o ba te ko musuma zana ba yebi kengane pela to sona kama kasima no yo kana susu te to sala sur 4 mois to lo banete et ce barango te jamais yoka tu peux bobongisi ba yoki tu te bongisi ba yoki kan sika ke bozala kaka bobika to sala kaka c'est ba benye ne pela bi c'est maza na numéro de ngo benga ngaba tuninga mais ba pesa ba biwo na biso ba teso 4 ba bébé de la suite j'aime ba yeba ki ba 4 bébé non ba to yo ba na le kate mais jamais au moins que j'étais maya pa nanga après le soleil pela pas bige muntu na OK akene ba pela akopenda le soleil nanga da bige muntu na ata ba lo bana te na otika na so bakamanda bon za kana tilo na théâtre na théâtre na oke slogan mona matanga pa kwedi na théâtre comme na slogan zala na mbongo zanga batu
pour cause à la batte à théâtre les années pas problème même bon on met la moi bière na yo lia au lia si le gars na yo qu'il est na matin on suba camarade té c'est la famille tout le monde bandeko tout le monde penza bandeko penza makasi bandeko vraiment merci beaucoup dans ce pays Makassi dans cette émission où ça plusieurs Makassi na bato nyonso baningaka mama 7e baga bon nyonso baningaka international télévision bato nyonso baningaka théâtre dans cette émission où ça plusieurs Makassi tout ce pays pour monde nani à reconnaître ma bena ali anziwana après ben si ta sengi belle vie pardonne Aïda afina qui belle vie quand on fait au monde quitter si vous posez là nous sommes connectés n'importe quel lien te next vérité nous allons connecter ben sanité monsieur natala oza lokolanga na otate ngaba beti monsieur natala so na bandika na monika ba temps fo ba blo ono ba betis ba je te coupe na otalote o leki bono finga mutu na télévision c'est pas na problème ni woni ni bo liate bo lala te bo la muka sika te bo la muka bo ka o na sala ben na sala guerre na yé na ba finga boy pas répondre n'importe quoi oser peut répondre au JPT alors mon seigneur pardon à tel niveau oh Seigneur Jésus tel niveau biko na yo mobile o finga ba base o finga ba base ba base on peut ba base maman to comment kende na suka na bato bazotala yo yeza na futa ufinga na balinga nexeza na ebisio yekuta oli ya nini kuna na malili kuto oli ba yogurt kama su yo ku États-Unis za ba yogurt ba yogurt za ya Belgique so Bruxelles ya yo ku ndamso za ba yogurt oli ba yogurt na ba yogurt kuna siko ni na bazole ba yogurt te yeza yo zo kanta o lianzite lianza kana Turquie ce qui teki zela bazaka lianza bazaka 3 lianza lianzi nde je crois ou azana États-Unis papa lianza na États-Unis lianzi nde en Europe papa wasaka ba comédie bele wana papa wana wana papa wana waza ndiko sans souci yepi lianza lianzi okay ye lianzi c'est que wazo finga lianza yaza na Europe zaka na Europe yaza na poli okay bato baona ndene ba ebite yaza na poli ngako finga ngate afinga ngate afinga isuta bako afinga isuta so afinga kama ndo yeba na zaka ndem poli okay oui très important très important on a goûté États-Unis na lobate on a comme tout le monde a bien allez donner ya regarde on est bien ye migolo a commencé na roba imo kuna na papa na Freddy to pesi binombote lisofote na émission ok désolé ça caméra kaka groupe psycho ils ont évolué très bien bah tournage malgré oui tout banaki mo badak na biso ok bon ok malembe nini boto koti mo nini to koti ka bongo ti malembe ke voilà c'est ça la vie c'est mollo babi o et le aussi la raté ba wele là ba on YouTube est là on te to wele là lobby abiso na Bavaria jeune fille na bosso abi achète pour moi les Bavaria moi na qui achète 5000 moi laisse ma Bavaria na vente sur la hôtel les gars abi yaka bengi moi isa bon Jean 1000 francs mais la mal il m'a changé la mal na vente dans hôtel les gars moi yo na muti abinyo obi na vena komona kumuvana kuna komokancho fort na vena bonga c'est baga ko na baba fa muta mila ne ya muti ala yango na passe mais ni mama ina bon na pina ko mena ngama ite c'est ça na kine ina ba docteur bisina kino na baga sima na kipake kinga na zo na ko la 7e na mila mama ina ngai ok voilà c'est ça et c'est là kinga isen abi na zo abi 7e na zo mena mama ina na pour na raisonner que
abi na tali ba na congélateur na moni ki ba masanga zo silaté parce na comprendre que non de masanga sil na moti et s'il a raté donc na pas ça na nzo tonga c'est ça voilà donc baga ki bandi je crois d'ici là va finir banda ok to comme suka akocha lo bobo bi que docteur Bernard ya dit c'est lui mon conseiller et puis kaga producteur na ngai le c'est ngana zela bon to banda makambo ok voilà to comme suka merci à William Gobs on a déjà internet et toys money donc tu comprends déjà to comme suka émission merci beaucoup merci que eza suka teto et pas nous à la suka ah ouais les lots maman na yelo ka bris na ko tika pu wala ta yani maman nda benga gava to ma fatinda muda bengi c'était mais yo be traqué maman ngala mwana ngala yana kama wala wana maacha makele ntoka ngala wili muta moto to sanza biso ngabe na lendi via moto makele bonza na poto mpongo usana makele oui le solo msotina te na buso ni wa shirika date le vito comme da suka moi liloba dédicace na bato nyonso ya jita en talent nyonso ya Congo uni ya Congo uni wala yo mo comprendre ngai na Congo uni na ba kilo ya Congo mais na Congo uni kilo ya Congo za groupe na ngai ya théâtre na ngai na biso mbabuti bele ba na ngai nyonso vraiment en tout cas nzamba za na bino bon nazongi na Congo uni nous a parti à 7e bagarre ya boss na ngai so na bino c'est maître Kazi Keriko Kenda Faustin papa moko bien papa oyo ayeba ko solo la vraiment na bana ni kuna pa ali solo ya makasi kuna vraiment tout ça kuna nde musala musala na musala na moni nga moko nde nazo mi bomisa bile bana bana na réseaux sociaux c'est un problème ba bi kuna musala ezane musala ndenge tena to linga musala salama modèle nga de sikoyo ba bi site mbala kuna tuka ye penda kuna pa mettre kazi alia ka bongo to bon sala mutuma moninga mabe pamba nga na sala kana ngani musala na ngai nazali présidente ya ba mama ya funa ya Congo yi donc musala ni na donc ce qui nous a pambola il faut aussi na kanzambe toujours merci on a été nzamba zo pambola yo ça la hypocrisie nzamba lingara bongo te nzamba longolio na kikuku azonga commission déjà na ndako a trancha mesala komisa nzamba amen nzamba longolio na tapi commission na mbeto komisa 1% so be en 1 cm komisa nzamba peza ebele ba la non libanda ebele bazula libanda bazula la tout ça bonne donc yango na merci ni na nzambe merci na prophète Konde Polo Dominique pour la maté à l'année 7e bagarre de se retrouver merci na boss na ngai pour na souci 7e bagarre pour nyonso ya ngai ezala malamu na kata musala oyo ngana salaka wana na moni première vice na biso zapatero pa tout monde na pisa mambote belé na madame Nena bana bisika bazali na moni deuxième vice de Libote Kabote Carlo lelo lobi jeudi réunion zalaki makasi na kata partie na biso na félicitations na papa na biso Adelar bâti cordon ya partie na implantation vraiment en tout cas félicitations à yo félicitations à bandeko nyonso oyo bazaki ba pouvoir ba poste lobby pour les à la kamusala et qu'il est toujours du tout bok la baninga ba frère merci na son éminence maître Kazi merci na pasteur John depuis en direct des États-Unis merci na pasteur John Chipam alingara na tanga comme ni ti na suara na John yemo ga yebi ezai OK tanga à Londres yaza na Londres na aux États-Unis aux États-Unis na kanisi pasteur na John Chipamba yaza na États-Unis na pisi mboti bili bisika zali na pambola ba vrai pasteur bango ba pasteur ba pétage ba PTT na pisi mboti na pasteur obinini non na pisi mboti là na yoka ite Willy Mutanzi ah oui on a bien monté ya pété na ya pété kana te album ebima nga biko ya pété ba le matin ya pété nga kati ya pété pour me songer ça va être là dans le pétage voilà pasteur Pedro Mané na mosquée maman Sylvie Manene ba moté belé bisika bazali na bonne sanité mwana na ngai Nelisia Malou la Maison Blanche
na bosani na pisa moto belé Kevin Kadilou kaka M les grands basketteurs du monde na pisa moto belé na pesi mbote na Stéphie à l'école la Rose Ntumba na bosani te camarade à mwana na ngai Sarami Senga départ unique Yves Maza départ unique na nga kana tanga de départ unique ba baki mama fo tanga apena départ unique donc akata na te na courant te na code Sarami Senga départ unique ma fille na pesa moti wa camarade moi na ngai ni samula na pesi mbote na grand frère oya sola rabena 7e baga Douglas Likanja ka les manda na peso mbote belé na France bisigo zali on a vraiment un grand donc à la sportive moko donc na mona ba sportif mais ya propre ndenge wana te na mona te par baza minité on dirait sportif on dirait sapeur on dirait mannequin donc il est vraiment tout cas za na ba genre na ndenge na ye oui ye pena so tali bobiga ya solo penza moto makasi mais mannequin quoi donc voilà on a moni Rita Mivoura en France et Rita Bosiki na Japon ma copine chérie na pesi bino mbote bisika bozali na bosanité ba camarade na nga nyonso ya théâtre Suzy Bantu je t'aime vraiment beaucoup na pesi mbote beli bisika bozali na pesi mbote na bandeko nyonso ya théâtre oyo bozola na nga na minute oyo vraiment tout simba na kaka ba bazana kin bon on a poto na moni Zena la guerrière na moni Meita Pinga na moni Domazé boza tellement ébélé la duchesse la José de Londres on va s'en entendre on te poni ah kasi on te poni on t'a avec la ngama kam José de Londres sida bidé ya Willy Mambu pa na kini ya Willy ayaki azan kini Mambu na pesi ba mbote bélé bisila a tourner de ba filmer na otu ya benga abenga wote la yegwa abenga na sala mabe belé toi na kara il est cas déjà 10 ans passés déjà il est cas abenga olimbisanga ça va filmer de là abenga les temps passés les passés les cas les qui a changé ayebi pe que change président Zigora les sons azali tourner dans les films bosso yambali ngaka muna kuloba tata mo sasa za iswa lo bi pe asana kinya funga na kangi vraiment numéro à téléphone c'est plus 243 89 39 72 708 on a moni ya ko Firenze ya Janify na pesa ya mbote belé Sami Mokili mobala pe mbala nzela ya minu mbala kingo mwambe parce que na moni bo na katsamba moda Didi Kambala on ça na ba c'est ça yekuna mobala c'est yekuna mobala mutango non vraiment en tout cas tout ça vraiment na star na biso to protéger bango to la Ciara Basiara, Ciara Bikokos, ma petite sœur chérie. Mais biso, moi ça mouinte. Ya te la te na poto. Ciara na pesa mbote belé biso zali, na pesipe qui bata théâtre baza awa, ma petite sœur Obano ba esika o baluna, ba bibi, ba baby pardon, baza tellement ébélé na pesa mbote belé, nzambe azana ba artiste nyonso ya RDC na bosanité na PCV Omar Kabongo na moti ébélé nzamba zana na biso na président Bobo na Calais Calais président Pierrot na biso mbote ébélé akoma président asangana kandi na ma président obi basangana kandi na ma président ils ensemble service OK Pierrot Ndombas na biso mbote ébélé dans ça ko président Gesho Makasi le pona oloba président Gesho na biso mbote ébélé sport OK libala d'Acosta bala d'Acosta ba invité te moi za ba 12 nano ba ébélé ba lo na ndam c'est que vous on la boue 12 tu n'es d'accord ça m'talo ba raté mais yo za kolo fête mais ba ebisi yo za kolo fête yo zo invité bat me batune lio o invité banani tikanga na za kata monde le manga monde ezala d'accord ça félicitations vraiment bala oui après c'est de biloko mais c'est un garçon très intelligent très poli donc ça n'est pas de ça là vraiment félicitations tout ça tout tourner n'est plus dans voisinage
abomenga na babilo ne baba no beta grand frère nae en tout cas musala qui tout vraiment. Voilà, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Soyez Nzambazonité, Tokutani très prochainement na numéro Moussous. Merci beaucoup. Willy Ngobs derrière la caméra. Ngobo. Joël Mola, merci, on est ensemble. Vous s'abonner, je suis de retour. Je suis de retour. Donc vous savez, bandi, bon, soit tellement ébélé. Je suis partout dans les réseaux sociaux, Facebook, Dada International TV, on a page Nangai, TikTok, Dada International. Donc je suis partout dans YouTube, au Koutinga, Instagram, je suis là partout dans les besoins. Au monde, na TikTok, na Facebook, na Instagram, na WhatsApp, na YouTube. C'est comme bien si tu as un outil poto, à 6 séjours na kin, à zone poto kon, na zaki na kin dede na luka kino mo, on luka kinga wapi lokuta tika lokuta, on luka ngate. Na pena ngate muta luka ngabongo, nga luka nga na noza na musika na yeba yo, mukile comme na makambo belé, yo luka nga na kisasa na oyate. Aibi na osala 1 mois. Oh, na kisasa mama nga na kisasa na oyate. Asali 1 mois, ça 1 mois ça de calcul. Abi une semaine. Tant bengo déjà biso que non. Na joué pour une semaine hein. On a eu des gars joué pour une semaine mais moi comme il ça 1 mois. Donc voilà. Quand ça il y a eu 3 jours, moi 2 jours je ne suis pas là, on n'a pas famille tout ça bon. On a ça c'est déjà na yo. Ça il y a des choses pour ça. Ouais. Comme quand je ne suis pas là, ça soit de body soutien parfum. Mais là on gaga. Hein? Là on gaga. Dans un local hein. Moi tout ça. Major Bisadidi. Je vous salue. Yafio Tingo Mamadou Mbunga. Mamadou Mbunga. Yafio Tingo. Si vous n'avez pas mangé cette idée, c'est 12 déjà. Non. Ah, c'est 12. Est-ce que nous côté là on a 12? Ah, mais le voilà ouais. Ba côté là on a 12. Dans les vies au Bundela. La vie on a Bundela on a fini on a fini quoi. Ah. Via mtabundela parce que beti sola mo via bagina ya sona ndoki. OK. Ba chakanga buto betanga 12 kuna via ke abina ga yaka. Oko tourner na ngai. Tu as bena to. Et pas major. Oza casting te. Na casting te. Na ABC. Major, on se lobby tournage. Major ayi. A mon via ta menga momo. Ouais, ça via le ato yo ki amati le belo yo vandara ni o sa ni nya ka le belo monte ona shimo ki na chaka na ta lega be pour ça ko tindi ke me na ta lega na le belo monte akoti allo ma basika ko na ke kuna nya ta mona bomi monte via ko na bio wa solo li ale via bi 7e miaka ah ndiko na ngai umela 7e miaka na koti wana obiki kapo na via na ba bina blo na ngako ya ali susute na ko zoko susute ngabi major eloko na sena zo bate ilelo tena yeba te mena ko ba ngonde sima. OK. Na yeba te na wana yeba kana nute. Na ko ba ngonde sko sima. Ah, yo comprends donc kaka ndé bo mais so ma ba ngo ezate. Ezate c'est ça ma so ile qu'il faut. Maman. Le bien ngabi bon ça va. Via bicha eta na ngam nanga. OK. OK. C'était comme ba tchaka ole ki ya Caleb. Parce que camarade na le ki Caleb. Natala ngonyo. Donc tchaka le Caleb. Tant via bité na ngam nanga a travailler nanga, a zani nanga. Ndi ba tchaka na school le Caleb. Donc mon nazala ki mingi. OK. Côté à vie. Donc voilà moi ba vérité moi c'est ça. Madame na le bidon qui est quoi. OK. Merci beaucoup. Naït aussi ça m'a sauté to bandolo. C'est à bien si c'est no ah. To créer les sous-tolobi, t'as la Willy s'il te plaît, to katili to suki a. To va te la méga balanda émission sous. Au revoir.